congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.
nakumisa mama yeye kitoko nanga na eleve seigneur yeye pema nanga nakumisa papa yeye ya klobolola ye Somi balezola kuno komatu ni balepe Anazami ni spesial Sandogola baye mazoto Kwa bozo kukanga na mkutu Toko na mwitani tete Eske na mbogani bopana Masato na boto Ezana mposi Ome serade Merci Nabana Poto, merci Naba Toutou Bazota Labiso à travers le monde, merci Naba Toutou Bazota Labiso à travers www.congo dialogue, merci à mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Na plaisir à mes téléspectateurs, tout balinga émission Dialogue des Stars, pour votre plaisir, les lots Mbelebino Choulai, autrement dit Chou Chéri, bonsoir Choulai. Bonsoir, bonsoir Bana Poto, bonsoir combattant Nabino, Soudan Nabino. Oya yaka kina liboso depuis 98 la séparation wenge malgré na zonga menacé na ndima donc na bimane di libonzati pongam na pesa nzela ya kotika poto ya ko sala musala c'est pas donné à tout le monde donc sa volonté la haute volonté ya ko sala musala na tigara poto depuis 98 donc na yaka kina liboso 98 depuis séparation wenge pona kolaksa mura musala. Et puis, nous avons la rabino, mais nous avons soda. Donc, combattant, ils allaient l'accès à volonté, puis masse et belé, tout le monde a un groupe et belé, balandagi. Nous avons fungo la ranzela, on a un tika dans poto, il y a un sala musala na Congo. Donc, Nazalia, on a pesé bino tout bas na poto mbote. Quand nous avons la moi, tant que koto, moi, tant que kuna membalo, nazana no po. Talaraga, tout ça, la moi disque bima. Merci, Nabana tout ya poto, sans oublier mes enfants. Bozo manquez mais na lingi bino trop. Sauf que vous me manquez vraiment beaucoup mes bébés, mais je suis là Nazoya, Papa Zali. Merci beaucoup Choulai, merci. Boni d'abord santé, à votre côté on sama solo, boni santé. Santé, on remercie toujours Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant, on a passé dans l'opération à mon aîné, dans le colo. Dans mon pied droit, il est bien, bah de tout bah ebi que nazaï convalescent et c'est qu'il fallait na paiement. Sous contrôle des médecins, leur a fait ça d'accord, une opération mi-balé, na cuisse et puis na genou. Et les gars qui bien, donc on a remercié d'abord l'Éternel Dieu le Père, ça va.
santé ça va bozo mona rat tango lobi otika poto na 98 oya yo mto lakisa nzela parlo ngolo bani na ba téléspectateurs tout bazotala na lingo laksaka ke amour musala ezaka que c'est pas donné à tout le monde parce que Afrique et Afrique parlons quand même la réalité poto eza poto na poto to na facilité tant na poto ngo ba lo ba pe cimetière ba musicien yango comprendre que na cimetière tikana kini trop ou comment tenga na musicien ya makila et puis ngana kenda poto te pona musique eza que moi na parler aussi si chic na parler vient na Claude Lola et Vologo père leki nanga ayema biso poto en bloc on dirait mi mambila ko moni bani na mbila vient na biso Claude Lola wa sala ke masolo ezala ndenge ezala la amema biso poto en bloc au vide chic Batindio poto donc poto ya palais et puis na yeko zonga kini pona musique donc ça veut dire poto ça kana cimetière ya musicien de pour le monde ba petit na biso Gims ba bimit ba masebele ba bimaka na bango ba masebele ba petit frère pas zo bima pona la petit frère propre na ya palais que je salue en passant maître Gims ba devena na maître Gims comme les sati na pesi mbote wana mona père na juna poto la cimetière ba musicien te ezaka ke biso vana na kuna to se familiariser kuna ke osali famille na poto bana femme malgré bon on a entre parenthèses mais et c'est que ton on a volonté musala ta place ba obeta masasi ta place guerre yali oyo sala ga musala na ngai na yaka et puis na na zamo na poto na zonga razongeza na cimetière ya musicien c'est une façon de parler mais et là ben cimetière ya musicien ça peut-être création is a plus awa que na Europe parce que à l'air mosozi moi trop aux autres moi ba jeune musicien ba misa ba collègue ba zo créer et ça a plus d'innovation mais ça a vraiment cimetière ba musicien te ngana boyango po biso beto ningisa Belgique FGBM nga JDT Richard Moukena JF Fonge Didien Sango JDL ba masa bana BCBG to simba Belgique au moins pendant 4 ans FGBM fils et garçons de bonne manière donc ezaki na cimetière ba musicien te po ti wenge yokai mo pepe wana lere ki panzani ki était chula ipe poya parce que bébé orchestre mais en Belgique et bouger qui vient na poto. Donc c'est pas que ça cimetière va musicien non musique n'a pas de marche so t'as l'écoute bien disque était commandé na poto merci Soulay lelo oza parmi ba cofondateur ya la gamme tango tala ba massa no ba shela ba la coste ne baza ko évoluer au monde andeni naza cofondateur ya la gamme naza fondateur ya s'il vous plaît la gamme cofondateur bango balobaka yozaka cofondateur bino tout bosangana ki bosali la gamme te omoni normalement to solaka le quoi moi si j'en mais normalement ben ils en attendent sur la côté au moins le na zo répéter na lemba parce que na zongi na source iboso ke ne wapi ngaza mona lemba na za mona yolo lelo na ba résidence na bandal mais na za mona no ya Congo mais ba fief na ngeza lemba yolo puis bandal ça veut dire na ko lo baboye idée ya ko sala s'il vous plaît la gamme na uta na yango na lemba parce qu'à l'époque ba ene na biso lemba ba yebi orchestre mo ezalaka s'il vous plaît lemba. Tant pas comme les autres, les alaga l'air na longwe lemba. Nena ke yolo, na ko sala s'il vous plaît la gamme na uta na idée wana awa. Ba ene na biso ba salaka s'il vous plaît lemba. O moni lelo ba ko lo bango parce que ça que de bimi mais bango ba yebi que l'air patron l'air leader c'est moi. C'est que leader aba série ya ba la coste, leader aba chez l'amputu na série wana. Donc leader na patron na bango ezangai. Mais bango ti le baboya rango. Ceux qui baboyi mokile on ne change pas l'histoire. L'histoire va changer. La côte ça massa nanga, chez la massa nanga si quoi en États-Unis na CP na pesi mbote, la côte ça massa nanga ba yebi. On moni d'idée la côte. Muta pesa nga komba teke za yes. Biso binga na benga getos. Ayebi réalité ngam na sala s'il vous plaît la gamme. Muta elanga idée to baksa kombote na uti na mbongo na ndaku. To sali pancarte ya liboso ya couleur ya rouge blanc. Ba koma s'il vous plaît la gamme. Peut-être l'air ngana ke poto batikali ko welela ba panzani après nga tout ba koma ko wela mais ngam na vraie idée ya si initiative wana bonne initiative wana ngam na nango ya s'il vous plaît la gamme na pesa combo na zui Didier na découvert la cause na ghetto moko boya vie na biso moko edino longomo na yo emba ozo emba bien boy to kutani ba shela ba yo découvert wapi na ghetto moko boy na veni Bemeli to kutana ka ndenge salaki boyoki pas grand frère moko azana annexe na yepa na bango na yoki ya zoyemba ngapi ozoyemba bien nde to yebana na yemo na yolo sidi ngapi mo na yolo sidi yolo nord place na découvert Didier Lacoste et puis ba shela na turumbu biso na yalingo Didier Mbole na turumbu nde sali ke to kutana mais fondateur ya s'il vous plaît la gamme ezanga peut-être après nga l'air sali ke
nazalaki ko dépendre na ba parents na moment na nazalaki non responsabilité nazalaki mon la classe na outé internat na 6 classe na yo kende poto nazalaki responsabilité ba parents va décider fona kende poto na kende continuer étude na poto na kendaki peut-être ceux qui ba salaka ba orchestre mususu après baza ba fondateur na ba cofondateur na mais des fois il faut te ba ko ba vérité fondateur s'il vous plaît la gamme ezali nga mutu na benga ba massa na nga wana la cause à gauche sur la vérité yebi bon ceux qui va changer histoire on est histoire na bango va changer mais la vraie histoire mon colo s'il vous plaît la gamme ezali ngai Choula et Chou chéri, merci beaucoup. Tozo kende sirema na bi en répétition na tourner le romo boye. Mutu mo boye na poto na ibse nazo yamba Chou chéri, alobi zini tourner langa Chou chéri. Où est la nini na Célésino Chou chéri? Te omoni mamambo les gars kala na fa ngana go la nini na Célésino. Yebsanga nan. To la nini na ye. Ada musicien neti ngai ngada musicien neti to la nini. Peut-être des alaki babilo muso azala ko sala mikolele kaka to zala ko zana ngo contenté ya ko finga baninga parce que so tali même lelo makombe zala ke ya ko leka na TV ya ko lobela ba patron vis-à-vis ya ko tchela moninga ko loba vérité tu vois ici na mboka na biso que quand tu parles une vérité so manette tu insultes une vérité c'est pas une insulte moi je parlais que de vérité ça veut dire que magé azala ke impoli a finga rabatu mais so tali même ba cassette na loba na papa nanga Kofi on a le même na ex patron nanga wera na finga de je disais que de vérité ça la tu insulte na finga mutute yango lelo zaiko langa langa lo baka Chou chéri impoli parce que liboso bane ko funda baninga lelo pe koma mo boye nyoka longwa bengana ka Chou chéri pour l'impolitesse ba bloka ba jara bongo mais là mso bano pe vérité moni nyoka longwa sa papa nanga je sara encadré nga pendant 8 ans abetinga Zénith na goza la jamais ngra epana ye akoyi soki na longa pona impolitesse te ezaya makambo esala ke fona longwa nga longwa lelo zaiko mais so na koti zaiko na kena concert zaiko na bien aimé pona na mwana zaiko pona za fils aîné de le premier fils ya zaiko nga ba botinga ba papa nga ba jeune na zaiko na goza la ngra na papa Josar te na longa pona impolitesse te puis papa Josar ko biso te ke Choula ya impoli jamais avant inanga pendant 8 ans et ça les sœurs orchestre na vandi longtemps ça zaiko c'est une famille pour moi na kolo ba mabe pona papa na nga wana te maison mère ezalaki to yaki to zaki na ba âge moko na yebite so na ko yebisa ezalaki kaka moi jeunesse esali ke to ye to tche Pierre na orchestre et puis etikali nazaka fier nango parce que so na otanga parcours nanga natanga ngo je crois na nzembo mona yembaka oyoka natanga parcours ba groupe o na leka maison mère za groupe na ka fier nango so batangi ba groupe ni o leka na ka fier nango parce que za tilelo ve na nganto ne guso to solo ndi mateke na longwa maison mère to be banaka lelo ni esala yo longwa maison mère parce que lelo maison mère yo yebi malgoza na groupe non to betaka masola passer parce que to kota na actualité ou des choses na groupe lelo ni esala go longwa maison mère ezaka destin za réalité makamsu ekozala ndako msupo go tongango otongi mo kufi ovandi yango te longwe lisu na quartier latin te quartier latin na sala pena engagé te quartier latin salaki na papa na Kofi zake bien na papa na bana kombo moko ba Antoine et puis maman na baba maman na bango basa ba Aminata alinga inga neti mwana na bango ya liboso et sali que l'air na ngina poto na sala 3 mois na tambola na Kofi Olomide chaque jour tangue papa zo tambola na mwana na ye azokotsanga pe wa kotsanga ya musique o na zwa pe pa na ye lelo na salaki vraiment musicien quartier latin engagé te masa na nga sama ya quartier latin na misu na ngai banze musunga na l'accès na ndi nazokende poto na sama na misu na wana la masa na ngai bi pa lobaka ngo lera ya quartier latin kuta ngai alobaka ngo eza na ba télévision ezali ayebi c'est mon ami c'est mon pote donc quartier latin ezali ka papa moko atambolaka na mwana ye azopesa ye ce qu'il faut pesa ye que moi n'est pas liga musique lelo bagage musical o nazana ngo papa Josala zana kati vena nga wera zana kati et puis papa na nga Kofi Olomide zana kati yango mona nazalaka c'est vers quand je bosse avec mes collègues bamasa na ngata on bosser na bango nazalaka c'est vers ça discipline o nazwa et pas Vérambo rare leader a benga ba musicien et ba master discipline nazwa et pas Vérambo discipline nazwa pas papa nanga Josar na discipline nazwa pendant 6 mois na maison mère de préparer intervention rapide na vie nanga insone donc ça veut dire et ça que papa moko otambola na mwana na zalaki pena mi 100 quartier la tête parce que na poto na juillet na partie ya mai donc avril mai juin juillet na yo kende poto de na ndai ko sala tona papa nanga Kofi Olomide mai ezate que na zalaki pena neti engagé te zalaki ka papa moko aopesa mwana neti moi enseignement moko ya cours moko boya lingaka ngo c'est ça lelo Chou chéri leader na orchestre na ye
C'est pas facile, hein? Ah oui, c'est pas facile. Début, il n'y aura pas site. Ou matin, mon cheval, qui n'était pas ça. On a matin à cheval, on a bêta film, on a l'accent de la titre, on a même na misa, base na discipline à Moussala parce que malgré le nom c'est pas masse, on a collègue et va salir orchestre, vandi et voyager de ça la nini, ça quand même plaisir. Les lots on a fier, ba groupe PZBL, maintenant on a que ben invité yo, on a choisi ben invité, on a deuxième fois ben invité en Angola. Bato qui n'a pas musicien? Nazo qui nga mogo, to qui na bi la sakei déjà na ba musicien, nga na ki nga mogo. Pourquoi? Parce que le groupe est bandit dans nos sika. Na kenanga mo na défendre ba couleur na ba ba accompagner yango ba yoki so elengi ya robeng sanga. Le groupe est salami prochainement na okena groupe. C'est ça. Bat bazo tala biso na poto. Ba surprise ezanini parce que groupe déjà ngwe vandi na ebito za na studio, actualité na yo ezandeni. Ba surprise ezali na zali, boyebi ka un monsieur très talentueux, père ba petit belé, 14 enfants. C'est pas 14 enfants, on a su chéri mutaba chéri. Si na end balifanto bali. Nga bota na indienne petit parmi ba mère ba petit na bota pe na indienne. Donc na linga ba na nga trop na 14 ans bango tu ba sika mo. Te ko zale sika mo wana na ko ko sa ba ta la bisoté. Baza bien ba à part ba baza na parler na mère ya ba petit mo ning ma divorce ning zale ga mais tout la temps me souper bon. To ebiga nzambe ning ya petit baza na bonne éducation. Mo aussi sa licence peut-être to za na magistrat. Ou bien tu as un avocate, a aussi sa licence. Félicitations. Oui, et puis na poto à Londres qui est déjà université de médecine, ou à Belgique qui est université de médecine il y a moi aussi. Moi déjà donc a aussi sa néo ya licence. Talara tangi a aussi sa licence, tu as un magistrat déjà en orchestre ou bien avocate. Talara. Donc talara. Donc c'est ça. Et là on a la surprise des ali bon moni ba massa, tout préparé magie blanche. Nous avons 5 titres dans générique Moko. Magie blanche. Magie blanche. Pourquoi magie blanche? Malgré l'album non ébimité, tu robes ta patamon li solon ou essaye l'auteur. Tu cheka combo nemo de gocha magie non nemo de gocha magie blanche nemo de golo baga biloko boko comme tu. Biloko ngo yango na loba ki balobi sous chérinde kisi. Ngana kisi de, ngana kisi bonzambe. Yo ebite balobaka ngana kisi basi. Yo ebi yangote. Na maman on a lobi moto ba chéri. Ezan nzambe. Les alaranzambe parce que biso nous les musiciens on nous traite de tout ba finga biso tozana ba sida ba finga biso nyonso tozana ba kisi tondima parce que ce que nous on fait on est exposé tant aussi sous chance nzamba sali sous moi bien nga salanga moi bien carrément na commis double exposé donc tu acceptes tout na sepela parce que nzamba batela ngati lelo nazo kola na jeune ba massa na la plupart na tengelo ba mikolo na mena na bana mikolo koleka ba on est dit massa na sam a mokolo na massa na JDT a mokolo na massa na yi la coste a mokolo na me bana nga bada mikolo par rapport à bana ba parce que mandi ko bota jeune na 17 ans nga mo pe ba botanga papa na nga botinga za na 17 ans maman na nga elle avait je crois 14 ans donc nga mo pe na bandi ko bota jeune donc ça veut dire na za muto nzambe achelo ngoni ba passer ba na ne lokwa nzambe ne dinga na ne lokwa nzambe a chanter na ne lokwa nzambe. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci chou chéri. Album yangwane zwa magie blanche lelo to ebe unora monde featuring Masayara to sala Masayara na ebité ba featuring pe osala. Ouais, normalement featuring ezali fa to sala featuring lobi na sola gina frère na ngamoko to sola ni na WhatsApp ya mono mboka que je salue à Robert le 25 na stade Martyr Fali. Bon, tout cela qui n'est pas featuring, tout cela qui n'est pas production parce qu'il y a dans la maison, il y a F victime, tout cela qui peut-être. Bon, featuring normalement c'est un petit moment que ça y a. Mais ça on note jalousie. Nakoma kutu kotuna baninga Nanzela kanazela amona yo Iyo yo Naomi Kalombo Naomi nanzela kanazela kamona yo love Nanzela kanazela amona yo Nakoma kutu kotuna baninga Nanzela kanazela amuna yo Iyo nzambe wanga Nzambe Yotina Yesu na moki Amuna moki Oh
ba couple na boulevard bako défilé yotiki shuna trottoir ako de ambile likombe singleton ye awangana komi isolé akozala nene baradi dia magege shuna mawao mama ni isolé yo kama wao isolé kama lobao yotiki kana bazinga na kosola nana yo les ambassadeurs isolé yo kama wao isolé yama lobao yotiki kana bazinga na kosola nani wo refrain. Angoko to papa wemba yoko nyokolo mokonzi mama Naomi elobi nini yango ya Claude lola nangae mama 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 oh motema nangezo ki bashokele ki tro tika na benda na o nalongona monyokoli bolingo yo ya promesse mama Olivier olobi nini yango Lokombe Olivier olobi nini yango mama 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 mokolo nakokufa ngai moto ya pamba nakanisa kaka papa Vincent nanga nakanisa kaka mesela benanga mama mokolo nakokufa oh so Merci beaucoup, merci à mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte, Francine Ngembe. Choulay, on a un timbre à Blaise Boula. Ngani yarate, moninga l'air nazo kola, l'air papa nanga osala succès, venanga King Kester, paix à son âme, nalinga Kester trop. Nazara bena fanatique, papa nanga ne dibiso le na palette. Obe tape musique, mais moi on a linga ne ferré. Alinga fali obo yangote. Ça veut dire et ça dit que na olinga king wenge ego bima e bimi na image ya Victoria King Kester. Donc bango nyonso tout wenge version originale ce sont mes idoles na chant malgré le lot na comment on mélanger na linga ba timbre ve na ntsone na linga ba timbre ya papa chéri na linga ba timbre ya c'est l'ingénieur grand chanteur ya roi Pelé Marie-Paul. Donc ça veut dire ngaza na ligne on a tout et puis ngana ko yembelo ti ba deuxième voix nyonso ya Congo ko banana papa na nga Pepe Kale ninja bango tout na ko yembelo banzemo na bango kangi miso bi mais qu'est-ce qui ne va pas te yoka kofi na Pepe Kale ça la biso bien nina nga malonga etikale pananga Claudia e nina nga malonga etikale pananga ye nyonso ya sikre panga e koma kotika kopekisa nga na ye balakonga na ndimi ye liwana zengi la vie na ngai ya mobali na nsi nalinga kasi diva ndenge na yo te eima mama nazolela eima mama nazolela kwanza ngali toyinga na yoka mokuza bimo yange donga na yoka mwa mozelu katikati ya butu ngai moko te mwete o moto abeti ngai te nga matanga e obalela ngai kala e ade babia e obalela ngai kala e webiga osalinga susi na oki babia ndonga shoko webiga osalinga susi nazana batembre batebele mpo nazana omwana ya grand chanteur
bato ba bisa ko shula ego mbate ba ko sara yo talaraka Chou chéri na mbelo suana ni aventone ata ventone ça la biso bien vina mpasi mingi mami fina e baninga basepela mpe bazwa be abosoye nalali mingi mama mashiro kifaya e ani dembo na Bruxelles Jean-Marie Lomboto nalali mingi mama Cornelie mokolo nini nakozwa neti jibe kanda nani lisusu. Merci beaucoup, merci Choula et tout confirmé malgré la maison mais oui manu pété. Te ayimbaki na na disque mais les salige na longwe. Ba longwe ba plan. Ba longwe ba plan mais on a purifié. Ava purifié. Na mibe kozomi awe apesa ki Moïse. Soki onzième commandement zali lobana ngana tosa. Ponatika kotungisa didi kinwani. Ponatika kotungisa kayo tati konde nzambe. Merci beaucoup, merci Chou chéri, merci. Merci Chou chéri, tozo kene na souka émission na biso. 20 oyé ya ba jeune, o ba yé bazaki na ba maison mère, quartier latin, 20 oyé, les lozo mona ba test na ba ndenge nini ya ba rumba. Oui. Mon temps on sait le bien faut apprécier. Nazo apprécier au mona ke ba école to le ka ki sa école mo pambate. Les petits na biso fabrication zo cartonné. Malgré fabrication y mo ba mettre ba tutu. Ami benga mettre, abi a mettre ba tutu. Omoni mutu akomi pesane ba kombo nyonso alingi, mais peut-être des anango ningwana te. Mais c'est un petit frère, jeune frère o asali musale mona na miso ba te yokani ndimami. Je le respecte beaucoup parce qu'il a osé et puis c'est bon. Aza maître bon. Fabrication maître, tu peux y a bien maître boto sani. Maître, maestro. Courage, c'est bon. Ah ouais. Mais bien yo ndimi félicite. To bete non Choula ima bo so la bien. Parce que bien bat musu so bat musu ba do boya mabe. Te koboya za na ngona tina te. Koboya pona ni muta sale lo na bien pe yokani. Comme ba luka ba sale lo na bonga bien pe yokana. Mais l'air muta sale lo na bien yokani oboya pourquoi? C'est un jeune que moi je félicite beaucoup. Alonga maison mère a bundi a cheloko na ye, a chebiloko na ye oyo. Ezokanga c'est bon na éviter pourquoi te roboya so comme boya c'est comme ki muté mabe roboya pourquoi donc tanga na oboya saneti na za komi kanga pe na so kanga ba bandeko ba collègue ba misa ba bimate pour na magie blanche boyoka ba voko na ba oneni ba sandi pe boyoka ba boyika boyoka ba mukamate boyoka neti oyo autaki pa vie na karma pa lelo azana biso tozakaka eyo kimpa karma pa esundeni poussana we Bonsoir. Bonsoir mon frère. Poto bazotala okombo nga kombo arabe coutumier baptisé par père nanga Choulay na animateur oyo ko binisa bango na Borobuchi. Uti pa karma pa. Ouais na uti pa. Yemba pe kuna. Ouais mutaboka les millionnaires nga. To yokango. Ela kozofi ba ezali bombo te mwana o. Kumen. Wana yo ngai. Place opeka témoin nanga. Obetele maboko. Merci beaucoup, merci Ndeko, merci. Chou chéri. Ka lelo bandi pe oyiba mamisa batu vraiment. Te nako oyiba te wana da fie nan. Karma pa kuta da fie tarande père leki na ngai na pesa ka respect belé. Nenga longola pe kuna na yebita van pe biso to bana répétition mais l'air ayaki de tunaki o utaki ba bina utinda ko mena leka e pa ya. Ozongi se pe pa karma pa. Te yé a lobby a utaki ndako mena tunaki o utaki pa fon utanda ka bina utaki pa ya. Vena yo karma pa. Eza mabete ngana fie to zana problème tata fie kutu. Un jour na linga bina fona bete les portes. Abe sanga nzembo ya komi mena imba ngona kingai na pansarango. Est-ce que vous pouvez komara? Ngana komara mais na sepelaka trop parce que masa nga la costa ida nga trop na ba texte parce que ya komara nga pe na komara na koyoka mwa mbilinga yali na bengi ya neni mwe loko wana kala to sala donc il faut tolo ba vérité aux rare il y a ba musicien bazolo ba vérité na benga na la costa komelanga mwa nini obike c'est pas facile. Oui wana la masa nga komara koma banzembo ebele même na maison mère loko na linga kaika po alo ba te ke nzembo wana eza yanga nzembo wana eza yanga. So on a 10 chansons dans le répertoire, au moins na 100% de balo na rolo ba 50 eza la coste 50 eza ngai na répertoire o ya ngai Choulay masa na la coste ça la belé na ba texte na ngai Choulay. Merci beaucoup Choulay to comme na suka émission na biso ba retenir ni na passage non émission Dialogue des Stars. Na Dialogue des Stars ezaka ke bomoni ba mista mais to mekela bino ka moi seben ya dimi ya magie blanche
Bo sentir parce que na fanda ki pe na Zaiko pamba te parce que pression eza awa eza ya makamususu. Donc pression eza awa donc bo sentir kaka bo so pena séquence ngata mo 5-6 minutes bo tchango pena na dialogue de star ba comprendre que Musani zo sala awa. Même teto si ça na biso kana yo pe bambote nga na désannoncer na tigel na bino bo sala na bino système alors. Bambote zaka na pesi ba massa na nyonso ya poto mbote de Cosmo Koko wana da massa na baza beau frère na biso pa bala grande série ya Fali Poupa. De Cosmo Koko za master baza beau frère na biso mais beau frère tika mobulu. De Cos Keba. Mukoko Keba. Obale pa na biso zana ba maîtrise. Wana massa na nga et puis aza beau frère na biso et puis na pesi ba massa na nga nyonso ya mikili. Bambote nazana ki na pesi ba na nga na pesi vie na biso ya palais. Père pene ya ba petit Claude de Lola o asala ba faire. O amema shula ipoto na tongo dans l'air na batu ba refe mikili ben. Na so pena diplôme fa betsanga na 45 jours ya mikili ya Belgique. A pesa nga nyonso ako pesa. Na beta pena mikili grâce à père Alek na nga vie Claude Lola evoloko et puis na zongi mikili, na zongi kini na pesi batu ku ya poto. Ba bia nenga yeba ozonga su tenta boum Londres. Nandi na yego zonga su Belgique. Na vanda pena na Tottenham na balabala stade Tottenham. Na veni Park Line 206 na vanda na balabala wana. Grâce à vie na Claude Lola le ciel. Oya sala ba faire o apesa pe idéologie petit na o so ba lar faut payer ba palette. O apesa idéologie le lonne to zala na ba résidence na ba bandal donc ya roloba ku de mingi zate que je salue en passant mon père Claude Lola. Connaissant. Mais oui, yego papa na ngai mongo Antoine Lobara. Ah, shula wana mona Claude te donc Claude mda baby ça y. Amemanga poto tongo ya jete boulegaka. Poto tongo. Talaka gona ban na mwana à part aussi sa licence awa mais des ban na poto déjà à part magistrat auto ozwa awa na kini na IPC. Mais na poto mona na des ban na basi baki université de médecine. Au mona ngeda blague. C'est pas de la blague, mais tout le baradé doit humble. Et puis, on a pas de locataire dans l'ambote. Merci. Le monde à vitesse, non, l'ingaba sentir magie blanche pour saloper bien et saloper talibiso bien quoi. Et ngai na ko ratete na lobagit. Maramsu to lo bapre. Au moins même Zaiko e beta na gishasa le longam na sala ngometi na olwezate. Zaiko e beta na gishasa le longai na sala ngo. Mon réalisateur Marambo so dobito continue entre ça 3 heures de temps. Zaiko e beta le na gishasa ngam na sala ngo. Vieux Josar vie na ya tongo au sala ngo ndenge nini. Viete papa. Papa no ya tongo au sala ngo na ndenge nini parce que to mina suka shula. L'herbe kangi papa na Josar na poto. L'herbe kangi papa wemba batiki papa wemba. Bakangi papa Josar l'herbe sali 3 mois en prison. Tout bakima to ina 34 personnes les to beti Zénith to zonga 4 personnes. To kenda 16 chanteurs mais to zonga 2 chanteurs. Sala ngo yango na po zonga. Na lobate. L'herbe bakangi papa Josar na moni que l'herbe bakangi tout bakimi étant mwana ndenge zalake papa kozala zaki na bokonzi. Moi koko je salami moi na pas goza bokonzi nde to mona même na ba pays to ko lobate na soki bokonzi na absence papa na pesi ordre ngai bo banda ko recruter na téléphone na benga bureau Zaiko chaque jour bandi ko recruter puis sali gena yi tango lo baboye batumusu wa mais shula mamni non lo biso de bege lola mwana mtatikele na ba faire ti bazu bralima. Lola c'est mon petit frère, c'est mon cousin direct. Ngabe mnesa ya kota Zaiko panda oboya kota Zaiko. Ngam na luka na ba téléphone na Brazalera longi quartier tenga FC kota Zaiko moko zana ki chassa na to recruter. Ndeto beta Zénith to na 34 personnes ba danser misuzuka après Zénith ba zuzu ba zemi misuzu ba palangani to zonga 4 personnes je mange pas mais mon papa na Josar so azolanda que je salue na pesa que respect belé parce que c'est mon papa ça non peu grand frère à papa na ngai. Donc to kina 34 personnes to beta Zénith. Mais tous on a 4 mais l'air de beta Zénith va y sakai ah ok na shula ipoto yekuta zala cha kuna l'air beaucoup même ku Zénith on a obeta ngota okima ozonga ne poto mais na beta Zénith pendant 7 ans demi au to sala kana Zaiko na poto na beta ngotina suka. Donc Zaiko na tano bangam na sala ngo ça veut dire ngamu na pesa ordre bo banda ko zo ba musicien na gishasa na téléphone wana papa Josar na prison na Saint-Gilles na Belgique. Lolanda oboya kota Zaiko ngam na kota Zaiko na makasi ya ko insister c'était mon frère kota Zaiko kota na ninga kota ki na ninga yaki donc histoire peut-être makamsu tina tolo bageza de mais Zaiko ebeta na gishasa ba mission ba yebi ke soki bazwaka avance
ne fallait le baga comme trop d'avance. Et ça, ngam na pesa idéologie. On a papa na na prison bima boye, c'est mon fils. Merci parce que na gisayi que so beta na gishasa. Ya on l'air de 4 personnes de so qui retardé de bandimba moko beta, to bandina studio à Vimba. Et puis ça li genaye ko longane balobaga ko ki ma destinité. Et c'est nga ina sekui papa na Josar tina suka na ba pasi na bisengo. Na zonga na epe na gishasa nde balobaga na okima ina poto. Mais na zonga na yepe na sekui tina suka pe lelo. Algo longwa na yo. Mais bien sûr, atabonde na bango na oche karakafa vana nga 20 ba OK na bango gati. So esimi muna mutfa sala chaîne. No OK na bino ni chou. OK na bango gati c'est normal. C'est normal. Merci beaucoup Soulay to na suka mo bambote. Bambote na pesika bana poto, soda na bino, chou de Bruxelles nde bobengaka. Na petit sœur wana mikili o déjà kalate fabota na pesi bambote be. Ngo bota lisusu. Menga na sisi bota te na bana mingi te bana bango 14. 14 ya muke. Boso score bina 14 ezebele bongo koko na nga pe en sonam papa Rochero na olobani. Na olobani. Toujours la tala kaka. Contact na bat baota la yo contact parce que faut ba benga benga yo. Ndeka bo benga comme d'habitude, bo bika système bo limbi ça peut-être bo benga na tongo eza mo ba norme misala biso ba butu to sara na butu tanet lero ba miso ba bonga mabala la. Nous on travaille 00 243 81 10 65 284 00 243 89 17 81 609. Donc mingi poswanga après-midi ngaza na neti ba vie mususu te ba masa mususu ba kimaraphone ngata numéro na yibite na yamba kala na sala okima même tapesa nga conseil wana papa na Josar les dogs ne Zénith tu na bitila okima numéro aba dino bon habitude mon mabe so benga mino pour mon téléphone ma ko bixo même la problème on va te ba benga pour même numéro pour éviter tu vois donc comment la. Merci beaucoup sur la Tigio Bongsa déjà bon Razaïko. Merci Tikana des annoncés. Merci na Francine Ngembe la femme à haute qualité. Merci na Darby Matuka mon réalisateur Soda Makasi Balobi Tozali quoi. Merci na Betty Boana Océan Maya Monene Moto Legio Azate. Merci na Francis Mwamba. Merci na 5 étoiles J'irai Sentoya. Le mignon 5 étoiles J'irai Sentoya veut dire 5 étoiles. Les mignons, j'irai sento yo zotalanga la musique. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe.